Bote bandeko ya Afrosuki, lelo naza na nouvelle moko na invité na banda. Bon, pe mo bozomona na kati suki nanga nasili second big chop ou bien mini chop. Naza na shock nga moko. Naza na ba raison nanga pani nasali lisusu chop mosusu na ko expliquer mpona nini nde bozomona boye eza suki nanga déjà na kati. Donc soki oyebi déjà suki nanga ko remarquer que suki nanga ekoma ti awa na kati à peu près 11 cm ya suki na mesuraki yango na latte nanga. Donc namoni ke nakataki 11 cm et etikali pe na suki etikali pe à peu près 11 cm. Bon, oui, quelque chose comme ça. Alors nalingi na expliquer à poani na kati suki nanga poani na sali deuxième mini chop. Raison à liboso eza parce que na bandaki ko sentir que babu nanga ezo lingama mingi, donc kolingama na ndenge ya bien te mais kolingama kokangama quoi. Donc chaque fois que nazo peigner nazo sentir que ezo kangama mingi na ba songa suki. Donc namonaki kaka oleke nakata kaka partie wana nakataka ba partie ebele parce que c'est comme si que ba songa suki nanga nyonso ezalaki en bonne santé lisusu te. Raison nanga mibale eza parce que pe nalingaki mpe nazala na nouvelle look. Nazomona bandeko ya Afrosuki na Facebook bango nyonso tu na ba big chop na bango et tout ça ezopesanga mpe goût ya kozala na suki mwa mokuse. En plus pe raison nanga mosusu eza mpe bon nazaki na suki ya milai mais ezalaki milai makasi te, donc nazaki limité na ba style nini nakoki kosala, surtout style oyo nalinga yango mingi komona yango fro hawk. Fro hawk oyo eza meilleur style nanga. Donc nasala yango bon nasala yango déjà une fois na video nanga mais nasala yango lisusu mingi te parce que na niveau suki nanga ndenge ezalaki style oyo elingi obima ebandi obima lisusu bien te. Alors tellement que nalingi yango mpe mingi makasi nalobi oke nakataka parce que nasala mpe style oyo. Non nasali oyo na video eza facile, eza kaka kotia ba épingle mibale na coin et puis kotia mpe épingle moko a po ekitisa kaka suki moke et voilà esili simple. Mais avant nasilisa nakolakisa bino ndeni nakataki suki nanga parce que nasalaki yango nga moko. Donc nazotia video après neni juste pour nakolakisa ndeni nakataki suki. Merci à vous. Mouah.
conseil nalingaki kopesa bino eza ke suki eza nango kaka suki malgré tolingaka basuki milai soki oza contente lisusu na suki na yo te ozomona ke ezo avance te kobanga te kata yango ekokola lisusu bandela zéro parce que y a deux fois que suki ezokola nango mais ezokatana mingi donc eza na raison mpo anini ezokatana ya mosusu tozalaka na baneu na basonga ya suki baneu ebele yango wana ezokoze ke ezosalaka suki ekatana ya mosusu ezalaka soki suki eza vraiment fin ou bien comment on dit eza léger eza pepele makasi koleka na katikati ya suki donc ekokatana facilement que bapartie mosusu donc eza baraison ebele baraison ebele mpona suki ekatana na basonge mais so ozoremarke ke suki na yo ezokatana mingi comme nga chaque fois que nabandaki kopenie suki nazoremarke ke ezokatana mwa mingi koleka d'habitude alors na se décidé que nakata yango kaka nabandela comme ça tomona nini tomona évolution nango ne nini obanda pusa lisusu donc nakobanda kotia bafoto bavideo na bastyle nanga ya sika comment nazotrouve suki nanga ya mikuse ta mosusu nakochange baproduit nayebi nano te epuis bobosana te bosala bacommentaire na bino boaime bopartage bokomelanga bamessage na inbox soki bolingi na baquestion na bino naza mpona korépondre bino epuis bobosana pe te ya kosinscrire na YouTube na chaîne nanga YouTube merci.